Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. La radio Lisolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lisolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lisolo depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son haute qualité. Une fois installé, tapez Radio Lisolo dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolisolo.com. Bonne écoute. Alléluia. Radio-Télévision Lisolo. PSV. Diana sur le foot de Rupert. Oh, Zambé. Nazala Mosusute. Ah ouais. Rofa W. Radio-Télévision Lisolo. PSV. Diana sur le foot de Rupert. L'homme de l'année. Yo! Mère Solange. Maman Coco Yabana. Elodie la Floride. FK Mati. Empereur Bambou de Limpopo. De Toulouse. Bambou de Limpopo. De Toulouse. Les grands pétroliers. PSV. Radio-Télévision Lisolo. Les combattants Anderson. En direct de la Hollande. Oh. Chef d'armée. Les combattants gauche. La machine là-bas. Pasteur Philippe Moukenge. Attaqué au Diouf. Bispe Bichita. Mais l'histoire. PSV. Oh. PSV. Mère Solange. Maman Nardine. Malabo. Ego Sugawate. Mère Susi. Yabise Yabo. Maman Anne Bibi. La prophétesse. Maman Coco. Oh. Maman Thérèse Mondele. Radio-Télévision Lisolo. Oh yes, ay Zambe neli yoyoka ngai yoka libondela mwana solela. Merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Ezali toujours ya bino bobo meseno oyo bolingaka mingi oyo pe bolandaka mingi. Ezali toujours ya bino DSV Diana sulu foto de vos pertal. Napesi bino nyonso tumbote. Napesi bali soloa bali soloise. Napesi ba DSV pe na ba desvine nyonso tu. Oui, vous allez kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Napesi mbote na maman Coco esika yozali elongo na mama Thérèse Mondele. Mbote mingi esika
Yemei Yozali Empereur Mavunguli Popo de Toulouse Mwana kenda sango kuna esika balobi kaka na Toulouse mobimba Empereur Mavunguli Popo de Toulouse napesi bambote na Kroko a Luozi Anderson chef de file les grands combattants de la Hollande napesi les combattants Toche en direct de Mouchinglabash les combattants Toche yayo ba mbote napesi bana ya Congo nyonso oyo bomesana kolanda biso na mpoko malelo napesi les grands combattants na kati ya Australie les combattants Kasbino na mboka ya Australie napesi bana nyonso tu oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo mbote kimia ya nzambe yeba kozala kati ya mabota mabino ya solo mokolo malelo nzambe asali grâce to ya komona na lisusu kolala kolamuka ezali habitude te na ngolu na ende azali kobatela biso yango tokumisaka ye tango nyonso tu yango tozongiselaka ye lokumu yango ezonga obele kati na mboka na ye ngai komoto pamba me nzambe nde moto azali kopesanga makasi mpe ya koya kolusolola na bino na mpokwa mwalelo lelo bandeko mokolo mwalelo tokosolola masolo oyo ezali kati na yo congolais ezali pe kati na ngai congolais ezali kati na bino ba congolaise oyo bomesana kolanda biso pe ezali kati na bandeko na biso basusu oyo bamesana kolanda biso tango nyonso tu bandeko na ngai lelo tokoparler sur esprit bandeko ebele tango nakopesi teme oyo bako-comprendre te balobi o DSV aye koteya biso likambo ya molimo lelo tomeka nanu kopartage na bino bandeko esprit oyo ezali kati na yo esprit oyo ezali kati na ngai alors bandeko tokoyeba esprit oyo eanimaka kati na yo ezali esprit nini le même esprit oyo animaka kati na yo me pa ya ndeko mosusu ezali koanime lolenge mosusu alors le même esprit tokoki kotuna tozalaka na esprit mibale soki na bosani bandeko oyo bozali kolanda bokolakisa ngai esprit ya malamu pe na esprit ya mabe alors sikoyo ngai nazali kotuna bandeko na ngai bana Congo oyo bozali kolanda ngai esprit nini ezalaka kati na yo soki esprit ezalaka kati na yo ezalaka esprit ya malamu wana ndeko yeba yango malamu soki ezalaka malamu te tokoyeba yango Saliamu. batata bamama bilenge botombola mandoki ye po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso nzambe akela mokili na mikolo monene akokabola na biteni ya biso eteli kozwa babengi etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etunda na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele. Merci na bandeko pe papa na biso mayamba kuna jamais bakolonga biso na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso malgré mongongo ezali mwa malamu mingi te mais tokomeka elongo na bino kopasola mpoke nalingi bandeko nyonso tu oyo bozali kolanda biso na mpoko malelo nalingi bozwa esprit oyo
tokomeka ko partager na bino soki esprit yango ezali ya mabe bokobwaka yango, soki ezali ya malamu bokozwa. Mingi kati na bino bazali kotuna balobi esprit nini oyo DSV lelo alingi po ayebisa biso tandike tozalaka na esprit na biso. Bandeko, molimo oyo ezalaka kati na moto ya kobanga ezali molimo ya mabe. Bino moko bokomeka koyebisa molimo oyo ezalaka kati na moto ya kobanga ezali molimo ya mabe, me molimo oyo ezalaka kati na moto ya kobanga te ezali molimo ya malamu. Bandeko, mingi boko comprendre yango te, mena ko kende na bino malembe pamba te bo comprendre esprit nini oyo yo ozana yango, esprit nini oyo ngai nazana yango. Alors bandeko bele ba yebisaka biso okoyoka bino ba Congolais wana tango tozalaki ba Zaïrois bolimbisi bino ba Zaïrois, esprit na bino ezalaka kaka na kopakola produit, esprit na bino ezalaka kaka na kimuyibi, esprit na bino ezalaka kaka na mituka ya talo, esprit na bino ezalaka kaka na kofundana, esprit na bino ezalaka kaka kobima na basi, esprit na bino ezalaka kaka. Donc bamekaka ko décortiquer biso makanisi o ezalaka na kati na motu na biso. Lelo peuple congolais partout dans le monde entier soki batuni yo oyebi ba Congolais oui, nayebi ba Congolais esprit na bango ezalaka faible, baza ba pere babangaka ya trop me balobaka ya trop. Sikoyo esprit oyo ezali kati na biso ba Congolais ya kobanga me tolobaka trop. Lelo toluka mwa etoboma esprit ya kobanga pe ya koloba trop. Or que soki tozwi esprit tolongoli esprit ya kobanga totiki ya koloba ya trop, tolongoli yango tokomi tozwi esprit oyo ya koloba muke me ya kobanga te, esika Congo ekotelema. Me soki otali na mitu ya ba Congolais nyonso tu bazali kaka na esprit oyo ya koloba ya trop pe ya kobanga. Ezali lokola mbwa na kati na quartier atiaka makelele, me soki okosi liboko na mabele lokola za kozwa libanga, mbwa wana akamati mbango pe akimi abandi kolela wu wu wu. Tala Congolais azali lokola mbwa oyo agangaka, me soki okosi kaka liboko na mabele ye wana pakati mbango. Yango moni esprit oyo biso tozalaka na yango bandeko, yango moni bekolo nyoso eyebi biso. Congolais soka kei na kati na Congo Brazzaville baebi esprit ya Congolais, esprit wana ezalaka nini? Congolais ayaka na esprit ya koluka, ayaka na esprit ya kimuyibi, ayaka na esprit oyo bayebeli biso. Ezali pe lokuta te, ezali esprit oyo tozalaka na yango. Alors bandeko, toko banda kobuka besprit wana ndenge nini? Esprit ezalaka na biso ba Congolais eloka liboso tolobaka ya trop. Ya mibale tobangaka toza ba pere. Ya misatu soki tolobi totanga tokokoma nango ebele, me tokangama nanu na biloko mibale oyo. Koloba ya trop na kobanga tokangami na biloko mibale oyo, misusu tokokena yango malembe. Nini etindaka Congolais aloba ya trop pe nini ebangisaka biso ba Congolais? Tokende malembe na bandeko pamba te lelo foto ba esprit nini elobisaka biso pe esprit nini ebangisaka biso. Na mwa buzoba na ngai oyo nakomeka kofungola mpoke bino oyo bozali kolanda na mayele na bino oyo esengeli ya kotalisa biso isusu ekozala malamu. Esprit ya koloba trop eyaka ndenge nini na moto pe esprit ya kobanga eyaka ndenge nini?
esprit ya koloba loba trop ezali na kati na congolais pamba te congolais lingi komonana na Afrique mobimba moto noir oya timba oya za clair ezali congolais. Alors ce qui présenté ye un angolais congolais koye biso ke non angolais aza yuma biso bato timbisa bango o expliquer congolais ngamba Brazzaville wana bayuma biso bato timbisa bango oyebisie botimbisa bango ndenge nini oh bato wana bayebaki forme te eza biso bato wana bayebaki ndule te eza biso bato wana bayebaki coiffe te eza biso. Donc eza biloko moko ya mike oyo congolais abetelaka nango tolo tandis que minene to utilisaka yango te. Soko lobi o Camerounais ba Camerounais na ba Ivoirien baongola ba yuma te bayebi forme te biso bato timbisa bango forme biso bato tolakisa bango ndule biso omoni biloko oyo esprit ezalaka pe ya congolais ngai to biso ngai mutu nalakisa bango to biso bato tolakisa bango na biloko oyo tozalaka na yango wana esprit nini oyo ezalaka kati na biso congolais soki azwi akolinga mokili mobimba bayeba ye akokoma na basi misatu tomine akokoma president to mopao na kati ya milie na biso akokoma oyo mutu tozali koloba apesa tala te loboko pete na nzela ya miziki to na nzela ya ba théâtre na nzela ya ba mabanga to na kokoma na basi ebele tala esprit oyo ezalaka kati na biso pona kolakisa orgueil kati na biso. Mais esprit ya kobanga eyaka na congolais nini congolais azali moto oyo akokaka koboma moninga na ye boye te na mbeli tu akokaka kotiela moninga na ye poison te akokaka koboma moto na machete te congolais soki azotia kaka makelele yo ndeko simbi mbeli olobi ke boyebi bandeko baseri moko bapeti seri ya tungle erenyaki na kati na Kinshasa soka osakani fo pa peti ya biso vie na kobimiselo tungle atozalaki mukolo ndenge nini nesengelo kima bosimba peti wana pola nini peti alobi aza na tungle congolais soko simbi mbeli atazalaki pomba atazalaki nani akose rabese po amoni osimbi mbeli osimbi nzete congolais akose rabese po la nini osimbi mbeli to nzete to libende congolais azali moto oyo abangaka eloko oyo tozali koloba keno bakanga ye na prison eke abomi moto. Mais congolais asepelaka bakotisa ye na prison ke ayibi na magasin. Tala différence esprit ya congolais azalaka na bobangi makasi bakanga ye ke abomi moto akota prison 50 ans. Mais congolais azalaka na bobangi te soki ake kobeta kula to ake koyiba na magasin soki bakangi ye andimaka na ye abeta prison ya kimuyibi andimaka na ye abeta prison ya kula ke prison oyo ya koboma moto to ya kosala mabe. Boso comprendre esprit oyo ezalaka na biso ba congolais mutu rien akolinga te koyiba na magasin akolinga kobeta kula akolinga abeti kula na ye 30,000 40,000 soki ba rupe ye azwi 40,000 asomi motuka ya kitoko pe na bilamba ya kitoko soki azalaki na mwasi akomi na ba 3 biro bakomi kobwaka ye koyemba ye kingani deba mbongo oyo deba mbongo oyo apesa tala te. Congolais alingi ko signer na biloko oyo eza ba futilité. Muyibi bokanga na bino ye kula bokanga na bino ye mais na makambo etali ke koboma moto to kotelemela eloko congolais esika wana asalaka yango te.
Parfois lelo bandeko na biso bozali komona bana oya kuluna na kati na Kinshasa oyo bazali kopapa batu ba machete. Esprit wana eye ndenge nini? Tokokoma pe na kati na esprit wana eye ndenge nini esika ya bana ya kuluna. Alors, soki lelo tozali ko prétendre na bandeko na biso ba combattant oyo bazali partout na kati na diaspora ke tozali na esprit ya koloba ya trop. Ya esprit nanu ya koloba ya trop. Mais tozali ba premier soki ba bimiseli o munduki tombeli tozali bato ya liboso ya kokima. Alors, à quoi sert toloba mingi mais tobanga na biso bitumba, tobanga na biso ba action? Alors, nako préféré kutu na bandeko o bozali kolanda biso. Vaut mieux toloba te mais misala ezali belé. Mais lelo bandeko tokomi komona ke esprit oya congolais ezali ndenge balobaka trop parler ça peut tuer, mais les congolais tolobaka mingi mais tosalaka ba action te. Na ko poser bino ba question bandeko bozali kolanda biso na kati na radio lisolo. Pona nini lelo na kati na diaspora partout na kati na internet batu oyo tobengaki ba combattant, batu oyo tobetelaki maboko, oyo tomonaki bazali sinzeli ya peuple, au lieu bazala na esprit ya bitumba, esprit ya changement ya mboka, mais lelo tozali komona ke ba combattant bazali siko na esprit ikaka ya koloba. Trop de vidéos eye kati na biso ndenge tozali koloba ke congolais alobaka mingi. Ba vidéo ekomi combattant komi kosala ba analyse. Amoni ba lobby boye ye kuna bengi mutu moko basimbi micro bakomi ko poser combattant ba question. Bon yo lobby nini à propos ya monsieur Kroko Aluozi Anderson de la Hollande, quelle est votre pensée? Allez ndeko lobby. Alors ngai na pensée boye abandi ko sala ba analyse. Parmi nous biso ba combattant tobosani règlement na biso ya bitumba tokomi bato ya kosala ba analyse na kati ya ba site. Tokomi batu oyo tokomi kosala ba intervention moko bidon na kati ya ba site oyo ezali komema eloko moko te. Alors, bomoni esprit oyo e manipulaka peuple congolais, e manipulaka biso, donc to mesana koloba na biso. Tozali na biso bato ya bitumba te, mais tozali kaka batu oyo tolobaka na biso kaka nelengi pona ko se faire voir devant public. Alors ceux qui boyoki kaka likambu moko boye ngala kotuna bino motu oyo babengi ye guerrier combattant. Est-ce que c'est utile ndeko wana abimaka babimaka baba na ko sala ba déclaration politique na ba analyse politique ba commentaire bidon na kati ya ba site oyo ba internet ou bien ba combattant wana bazali batu oyo bakoki kofanda to ba bango na ba action? Lelo ba action ba combattant e banaka lisusu te. La plupart ba combattant ba komi kaka ba analyse ya batu. Mutu wana lobaki bien te hadair toko sala boye mais toko sala boye bata pouvoir basali koyebele kaka kopesa ba ultimatum bata pouvoir basa koya basa kozonga bozali kosala eloko te mais ba analyse yango motuna nga na kotuna bandeko koloba mingi kosala ba analyse yango ndeza komba lisusu esprit wana ekota kati na bato ndenge nini. Lelo tolobaki ke combattant intelligent, combat intelligent. Alors na kati ya combat lelo tozomona kaka trop de bêtises, trop de analyse. Nazoyeba te combattant comme politicien, combattant comme moto olia combattre i politique nambe, mais tomoni ke guerre comme entre des combattants et des combattants. Mutuboya asali YouTube alobi boye combattant mosusu a contredire na YouTube. Alors cela veut dire to komi na distraction totale. Tozoyeba te tokobunda wapi pe tozali kokende wapi. Alors bandeko to ozongi na likambu o tozali koloba esprit.
na banzi bandeko moto soki azali civili mukai kukota musala mwa soda soki mukumi na musala mwa soda chef muzaku yibisa yobuye ndeko kroko aluozi awa muye ringara na yo musengeri mushanje soki murubaka ringara bore esengeri ringara na yo mushanje soda musekaka te soda mumwenyaka kaka na mokolo ya re-30 soda muzari moto oyo mubinaka mpamba te soda murakisaka mino na liboso ya sivili te soda azali moto oyo asekaka te ezali eloko oyo ba principe oyo bapesaka na armée pamba te soda musengeri muzara mwindu tu mpona kobangisa sivili suda muteraka te suda yo zali kuntera lokola mwana mwasi suda muteri suda muteraka boye te. Voilà ezali ba principe oyo ezalaka na kati ya armée. Mais lelo tozali komona où sont les soldats congolais oyo ba combattants oyo bazali soda ba combattants bakomi na bango batu moko lokola ba musicien koseka pamba kosala ba déclaration bidon koloba biloba loba. Donc esika oyo tozali ko comprendre te biti ya combattant ezali koya kosala ba analyse ayoki boye ye wana bandeko. YouTube etondi epoli na kopola, Facebook etondi epoli na kopola. Pona nini bokoyoka bolanda moto boye aza ko intervenir sur affaire de Kingani, bolanda moto boye azali ko intervenir sur affaire de Kingani. Est-ce que wana ezali rôle ya combattant? Rôle ya combattant ezali ni des actions concrètes. Tout ça se fait dans la coulisse. Mais nazo comprendre te ba combattant ya mikolo yo bakomi na bango ba analyste bakomi na bango ba politicien trop bavard dans la site bakomi ko loba partout na ba site ba déclaration moko o ezali mutuna makolo ezali te. Tous les combattants mutuna mutali ko koma non voilà ngai kaka ngai kaka donc c'est moi. Alors combattant comme ko contredire makambo biti ya combattre ebili susute contradiction maloba ya batu ou bien aller combattre. Donc aller combattre esika oyo zali pena makambo ya sumalobe tozali ko comprendre te lit et comme ko kende nyamu lokola be bande ko bele misale zali te. Basit ebimi ebele basit tokomi champion pona basit ezali kaka kobotama pona koya komema séparation entre les combattants et les combattants, entre les combattantes et les combattantes, entre des Lissolois et Lissoloises, entre des Desve et des Desvines. Basit ebimi ya trop pona koya kobebisa komba oyo koya kotia polémique. Oromona site mususu ebimi batie micro na bango bayeko tuna ndeko na ngai ndeko liboke yozo kanisa nini pona Anderson Kroko Aluozi de la Hollande ndeko ana bandi Kroko Aluozi Anderson de la Hollande wana za faux combattant derrière biso kutu Sten Kolabo derrière Anderson grand Kolabo asala kesika boy grand Kolabo. Voilà esika oyo ba site ebele ememi idée otozali koloba ya kotia polémique entre des combattants et des combattantes oyo bazali ko sala ba déclaration moko ezali otale lobi ke mao Seigneur na botama congolais na pasi oyo mais tozali na besoin Congo na biso esikolama. Mais pourquoi tous ces bêtises ezali ko wita wapi? Chacun de nous alingi kaka na molimo otozali koloba ke esprit, attention parler sur esprit. Alingi kaka tout le monde alingi que non, voilà nakoma journaliste. Caméra loko les a moins cher, internet ça la kanango nandaku. Tout le monde a commis journaliste, tout le monde face à la site, tout le monde face à la radio, tout le monde face à l'intervention, tout le monde face à sa déclaration, tout le monde. Mais bolimbi si bandeko ataku tuna wenzi yango, bande na wenziango zalakata na ba registre du commerce. Mais à ce moment tomoni na kati na liti oyo tous les Congolais a commis journaliste.
lokola DSV azalaka mopanzi sango na kati na radio lisolo ayebani mokili mobimba. Alors ngai pe mandombe tozi nselele esengeli pe na sala site esengeli pe na simba micro. Eske ndeko na ngai yozo simba micro na kati na nzela kotuna batu ba question pona koya kotia conflit na kati na lit omoni pe teke yo na ipolitika na mbe bozali kaka lolenge moko. Bandeko, esprit oyo ezalaka na biso ba congolais tozali na esprit moko ya orgueil. Bayeba ngai nde mutu nazali mokonzi ya bana Hollande. Bayeba ngai nde mutu nazali mokonzi ya bana France. Bayeba ngai na Belgique awe ezali ngai. Bayeba ngai na Allemagne ezali ngai. Bayeba ngai na Canada ezali ngai. Bayeba ngai na États-Unis ezali ngai. Bayeba ngai na Irlande ezali ngai. Congolais alingi kobimisa mutu. Mais soko tuni bakoyeba yo na Belgique to na Hollande ozali nani. Pona kosala kaka ba intervention bidon na kati na ba site ya ba radio. Voilà batu o bazali koloba ke non, moi je suis très reconnu partout au monde, mais ce sont des gens batu o tozako mona ke balingi ba vidéo de trop na ba déclaration ya mabe ya kopola o ezali ko ensemble ba congolais te, mais o ezali ko diviser ba congolais. Alors motuna bandeko molimo oyo ekotelaka bandeko ozalola makambu ya koloba te oyebino makambu te mais obengi mutu yaka na kamera na yo na micro. Alors yozo mona nini epona DSV yozo mona nini pona chancelier mutu musabi te yewana ngala ndimaka ete azalaka micro yewana akutana kina mutu boye. Mais lelo ce qui totali ke le parmi des combattants batebele baza soupçonné alembongo kolabo à cause de quoi? À cause des vidéos. Molimo ya vidéo ezali na makolo ya ba combattant.